Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la Constitution est claire. Il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois que il sera là. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndeka Naïb Sarabino, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Nako cessé jamais qu'on remercier Bino na fidélité na Bino au Bozali na on a 5 minutes parce que tant bo benga kangai na tant bo komaraba commentaire et pesa kangai courage ya kosala musala oyo parce que c'est pas facile du tout musala oyo biso topona parce que to mesana na biso ba finga biso to mesana batu baloba mais na eloka na lobela Bino ke to salela mboka to salela ba individuité to salela batute to salela mboka na kanisi na loba yango depuis bato balandaka nga na 5 minutes bayebi yango soki bozongisi ba 5 minutes na bandaki ya kala bokomona yango ngai na 5 minutes nazali objectif nazali na objectivité na makambo ngai na lobaka dès le départ na lobaki Shadarité Shadari parce que azali muto kanambe na telemelaki yango ne bandeli po na nga na lobaki Martin Fayoulou ou Félix Tshisekedi moko na bango azui et puis moko na bango azali mwana mboka azali opposant moko na bango azui bongo sikoyo pourquoi na tsaye maboko te. Moi je vous dis une chose au moni soki Fayoulou azwaki azalaki na place ya Félix Tshisekedi na ngai ko tsaye maboko ndenge nazocha Félix Antoine Tshisekedi maboko président na biso parce que pour moi bango mibale bazali bana ya famille moko bazali bo opposant. En plus de cela, basambela ka place moko bazali bana mboka. But na biso congolais leitmotiv na biso. But na biso to lela ki changement salama na mboka, changement salami na haut niveau bato bakomi komona ngo netili seki to biki na ben de sang. Na bato ba médiocre tout ba yiba ba mbongo batonga bandako. Bino bozo mona ngo netili seki bozo cha ba contre temps. Bino il faut se réjouir. Parce que ce que les gars qui m'a dit, quand si bino bongo zana mbokana, bebo pakata mbangu mbeto kanga bino donc mbeto tumba bino net bakamundele, mais siko babilo kona bino boyiba le temps état de droit kota bozalina nango. Bo s'estimer heureux. Donc ngana loba ki Fayoulou ou Félix Tshisekedi ezane tozana bana mibale ya famille basali diplôme d'état na mboka na biso ba bengaka bac moko azui te oya azui okosepela o azuite opesa e courage mais siko congolais azana objectivité te congolais azasu na logique te donc moko azui po ba msusu bazali bato ya Fayoulou balingaki kaka Fayoulou azwa siko Fayoulou azui te soki ndenge bato bozol ba tricherie bon siko tricherie soki salami tricherie salamaki soki ba nomaki soki président Félix Tshisekedi ba nommé ko nommé bon siko biso siko to zila mboka na biso to tina cric to zila ti Fayoulou akosala makamune wana zo sala wana donc vérité des urnes et si là ba vérité des urnes on ba côté to akendaki bandima été président oyaza wana Union africaine bandimaye, Organisation des Nations Unies bandimiye, Mokini Mobimba bandimiye. Ezaka biso ba congolais mutu tozali kondimaye te. Po bomo na ka ke congolais toza compliqué, congolais ndenge bandolo baka ke to yebi eloko to lingi te. Yango bomo ki ermo nga na komaki na nga ka to ke ne sous-titel. To koma na biso neti banti, to koma neti ba Guadeloupe. Parce que na monaki eloko moko te. La preuve ozomona ke tozui présent moko ya mwana mboka o to bando ko linga mais tozaka d'accord te.
pour na koyebisa bino ke congolais to yebi eloko to lingite. Donc pour récapituler na yebisa bino ke nga naza objectif nazalaki dès le départ nazali wana kutu que pour na se justifier. Naza koyebisa bino po bato mususu balobaka biloko bilobela o César Ngadi akoma fanatique ya Félix Antoine Tshisekedi, César Ngadi akoma mutu ya IDPS. Non, nga na yebisi bino nga naza collabo ya Félix Antoine Tshisekedi, nazali fier na yango parce que nazali ko défendre président na biso to tche mabo parce que c'est pas facile. Nalobaki Fayulu ou Félix Antoine Tshisekedi moko na bango azui bongo siko nga na ko changer langage ndengeni na ko changer langage ndengeni il faut na tia moko poids et puis pe ndengi ezali ndengi wana ndengi na bandaki ko loba liboso discours et ko zala ndengi wana te parce que siko toza na président de la République pona baninga nanga oyo ba combattant o ba combattant au pays zaka occupé bino siko boye sa biso mokoloni du pays yango ekokoma occupation ekosila bo pe sa biso date pays zela ko occupé na Rwanda siko yo mwana mboka azui akomi président. Bon, c'est occupation par rapport à quoi? Donc, ou bien combat, on est commis donc fonds de commerce nabino. To boy te combat koko si la il faut tous à la vigilance mais forme ya combat il faut échanger. To comme si on a niveau ba revendication, to rebi sa président besoin de gaza siko asala tout que ndengi yemoro ndengi slogan izali que le peuple d'abord donc peuple alia peuple ba soigner bien. Donc, tu communauté a ba gilet jaune donc tu comme na marque ba revendication mais tu ko sala qui combattant auto bando ça na kanambe rwandais teto ya nango na Félix donc ceux qui ndeka to tiko yoka soni to bando sala ba marche Félix dégage au moins que tu recokaté parce que ça soni na ma na motema donc congolais bo tika ba aventure wana to zeli ko sala mwana mboka na biso oya za wana azali combattant azali congolais de souche papa maman donc toko ça la traçabilité ya famille na ye moko toko yeba ezali ye donc botika biloko wana bozo sala parce que ngai na kotika ngote bomonaki tokomaki tina ba niveau tokomi na makambu ya tribalisme oyo ezala jamais na lera mobutu ya biso papa moko maman moko papa bo moko mais tokomaki yango parce que congolais komi netu donc muluba et komi netu muluba. Est-ce que Moulouba Zali Moutouté, Moulouba, oh Moulouba, Moulouba, oh Moulouba, fier Moulouba, pas comme fier, est-ce que Moulouba fier n'est bandagi lelo? Fier à Moulouba bandit tant Félix, tu sais qu'il a du pouvoir. Moulouba vantard. Mais tu bandes le bon bandakala. Moulouba vantard, ils allaient pour nani. Moulouba za fier n'est bandakala. Ils allaient te pour Félix, tu sais qu'il a du pouvoir. Bah, Congo peut bazogi pouvoir. Bah, Choueli peut bazoa pouvoir. Bangala peut bazoa pouvoir. Bongo siko le loso Moulouba zu pouvoir. Ah, moi, mais Moulouba za congolais. Il faut tous ces places, bazo ces places na bango. Et ça problème, bazo pouvoir, il faut pas ces places. Donc to tika makambo wana nga na ko télé melango na ko tika te yango na yebisa bino ke 5 minutes comme éducation civique parce que civisme ya peuple congolais ils a te congolais comme un civique. Donc nga na ko lemba bino te po bino comme César Ngadi tika biso ke ndoko luka poste no nana ngo yebisi bino ke awa nga na za na poste te. Nana ngo yebisi bino ke awa nga na za malheureux, il faut na keneka na kisasa. Bato bakena na kisasa ba luka ba poste ba yebi po na bakena na kisasa bato tout ba ko kena kisasa te na pesa bino exemple Wakanja Jean-Claude l'homme actualité banda kala donc yé penza mutu nanga banda kala atelemela makambo l'homme actualité za na Canada a betaka masolo ya mboka na biso atelemaka makambo IDPS est-ce que zonga mboka parce que azali na makambo na ye na Canada ko iko zonga kaka mboka boite do bino bokanse batu ba ko zonga et puis ngana ko zonga mboka te na zana bino o na za ko sala ezali musala ezali ya ko sakana te ezali pona ko éduquer masse ezali donc na se faire éveiller conscience patriotique ya peuple congolais na ko tika te bino nde boko lembanga boko yoka passe. Donc ngai na ko lemba bino te parce que mission oyo tout le monde est d'accord. Donc bateau baza d'accord te baza mukie so total une norme to ko ba ke 98% baza d'accord. Parce que bateau bazo comprendre que non, grand prêtre César Ngadi club tout le monde est d'accord azo solo là. Pena solo là ka. Nga lelo soki présent aseli makambeza bien te tokoloba mais tozali wana te que pour tout le barba n'importe quoi pour te décourager président na biso za la tâche pas facile. Donc il faut tout tchema boko amona que non peuple za la simanae parce que ceux qui peuple za la simanae te ndenge ni déjà toko kimisa kanambe toko kangazo ma solo na mbutu pe na dikosi. Donc kanambe kenda toko le bakaki déjà na ba 70%. Et tu as 30%. Ce qu'il faut tout ça, présent na biso maboko 30% wana donc kanambe penza zwa mana maboko kima pakata donc azo kutu ta ko pakata te parce que azo ma solo na mbutu to na dikosi mais peuple congolais to lingité to yebi loko to lingité. Le penza na za ko bete la lisolo parce que y a ba invalidation.
parce que bato belé babandaki koloba o César Ngadi olobeli makambo ya ba député o bazali invalidé te na lobela yango te pourquoi na zilaki nanu e baluka pe na étudier parce que nga avant na loba na 5 minutes na étudier na dossier malamu sikoyo ba invalidé bato parce que moni mboka na biso wana yango na tozali ko sepela yango na nazali ko senga na bino ko tia président na biso vraiment maboko makasi nazali ko sepela déboulonnage wana il faut salama parce que boyoka na cour constitutionnel kombo wana soko yoki penza mundela yoki abi cour constitutionnel ezanetika na bamboka na biso ba lobano hôpital mais côté un hôpital romona ka kombo hôpital ba ebisi yo mairie kende na mairie homo na commune ndenge ezalaka donc biso na bamindele tozalaka na bakombo moko mais sikoyo kombo wana ezalaka ndenge moko mais makambo tosalaka na kati eza ndenge moko boyoka nanu cour constitutionnelle boyoka mpenza na France soki donc parlement esali makambo eke na sénat soki ekomi ntina cour constitutionnelle oyebi mpenza ke wana eza étage ya suka mais biso kuna banyangala kata wana kuna il faut nabenga bango kombo wana bato mosusu balinga nafinga te mais vraiment eza kanda bamédiocre mpenza baza bamédiocre parce que bato wana déjà kanambe mutu atia bango na poste et puis boyeba ke président ya cour constitutionnelle aza interdit à territoire na Amérique parce que bayebi ke aza grand fa quoi donc bazosala mosala ya malonga te imagine botala mpenza eloko epesinga mawa biso to bandoko loba ke il faut basi batombola basi journaliste wana ya RTNC oyo bavota ye donc koluka basi nyonso tout bavota bango ye mutaleka sikoyo mutandenge wana ba invalidé et puis bozo benga ye bozo proposer que non il faut oteka lupangu il faut teka ba voiture ah mais makambo ndenge wana ezalaka makambo ndenge wana ezalaka na mboka nini yango donc bozo longola muto azali na ba pourcentage belé beaucoup longola muto le mususu azana 51 ou 50 bolongole 1% a comme na 49 bongo mutu ba votaye na bato belé donc moi si botala moi si donc esengo que moi si député ba voter na ndenge wana bon bino bozo benga ye po boyebisa ye qu'il faut tekatala Jean Goubal donc mutu déjà et puis makambo wana ezalaka te invalidation wana na ndenge ya constitution na biso eza 2 mois. Mais 2 mois, c'est l'équipe qui n'a pas 4 mois. Bino bozo longola, vraiment, mbokana donc vraiment on aura tout vu dans Katia Congo. Donc Moutasali va presque 4 mois bozo invalidé. Bozo remplacé peut donc tant bolongoli mutu, bozo si mutu mususu donc bozo zo apeka kabatu ya FCC. Donc pour vous dire que donc cour constitutionnelle wana président de la République, il faut vraiment déboulonner ngo makambutu et bandela à 0. Je connais beaucoup de gens qui ont biso ezo marché te ezo mona kake donc président moko bimi muninga na bimite et puis bazo semble la place mo bon siko rôle nga nazo tuna rôle ba pasteur parce que président Félix Antoine Tshisekedi bando semble la église moko na Martin Fayulu pato mona que Martin Fayulu a vendu donc président yena sima beti na mokongo leki apese mbota ko vana liboso mais siko ba rôle ba pasteur wana donc c'est que le ba Fayulu aza motema mabe donc ba yebsanga kutuke c'est que longwa na église wana bozomo na kaka esprit mabe ya peuple congolais ezo bandati na ba likolo to mona ka awate ba promesse électorale ou be to mona ka donc to mona a Macron azui donc Berou aya cheki poids mbala mota masolo côté bou allez Berou zo masolo politique c'est ça mais si ko tozo remarquer que Fayulu a yebi politique te bato bandolo ba pamba ke Félix Tshisekedi a salate mais si ko tozo mona penza na masolo ndeza que Félix Tshisekedi c'est un vrai politicien grand stratège tout tozo comprendre te donc vraiment so tozo ngeli suma kama ba invalidation oyo ezali ba invalidation moko boy vraiment il faut batala ngo ezali na tina moko te ezaka ka corruption sur corruption mboka na biso ekoki ko kende boyete. Siko bateau ba bandoko lobake donc président na biso aza présenté siko bateau ba invalidé bango pourquoi bino siko bozali ko senga susu na président de la République akende atala makambo na zongsa bango mais kasi bolo ba président de la République azali président ticket siko bokende pas président élu na bino na Fayulu wana azongsa bango parce que bino bolo barake donc président za étiquette président kanambe motazo sala pourquoi siko bozali ko s'adresser na président de la République Félix Antoine Tshisekedi bon moni ke boyebi makambo lingité donc ce qui est arrangé bino boyebi sie ke bolobi ke président ce qui est arrangé bino te et comme que président étiquette mais congolais to changer congolais boyeba ke 5 ans oyo président a ko changer te président otozu azamona mboka azaneti ngai na yo donc ezo pesa esengo tellement que
donc ozomona pe ke yo pe lelo okokoma président de la République. Donc ngai naza kopesa ba félicitations tant natalaka mama songa mbeli na Canada ndenge ateyaka mama donc mère de famille azoko teya ba peuple congolais zali sengo mingi. Donc peuple congolais to tika makambo na makambo ya invalidation oyo donc ezali komona penza ke et comme kutu na pasi na maona soni makambo zo leka penza ke na cour constitutionnelle ezomona penza ke za cop donc makambo c'est leka donc bazo zo penza ko ile mbongo bu bazongisio Wivin Moleka donc à Katanaki donc est-ce que Wivin Moleka penza ko gagner depuis le moment ba congolais bazoba donc azuité donc ba longoli penza Goubal de bati penza ke donc Wivin Moleka c'est penza pesimbongo et puis bazo chaka ka bato FCC ba longoli bato yo opposition ba longoli bato donc ya la muka ba longoli bato IDPS bazo chaka bato FCC et puis bato musu bazo se permettre ba lo ba ke oh donc eza ba copa fait qu'est-ce que Félix a à voir na makambo oyo. Félix n'a rien à voir dans Makambo. Parce que Zalaki pensa qu'il y a Zalina Kati. Mais le bateau tchabato IDPS. Pourquoi bateau tchabato IDPS? Peuple congolais, vraiment peuple congolais, au moni, chance au zu oyo, ce qui te saisir en gote ou bien te zomon en honnête qui te regretter un jour. Mais, Nzambe a confondre batou, a repé sa présence à biso, ma yelo azanango, na ba stratégie o azanango pour Makambo et kende malamu tinasuka. Donc vraiment, nazali ko zongola sou makambo na lobaki na précédente émission ngai soki lelo tozali ko féliciter police makambo sécurité zoleka bien. Donc il faut to ka sonité. Donc to lobaki président de la République a imprégné makambo na ye ya ki président ya malamu na makambo nyo surtout ya sécurité parce que kaleza ki makambo to mona ngona me bato bakufi ba gaz ba makambo belé ba mukendi tozo rappeler bakufa ni na ba marche. Lelo pourquoi bino bozoka soni bolobake président de la République Moutou a continué à vraiment solo ezalié parce que avant ils allaient qui y était est-ce que makambo et bandoro le kabo attaque tout à la télévision na biso RTNC bato bandoro talangote siko RTNC et comme une audience parce que ezola qui s'appelle bien information oyo neti ba télévision automone na ba pote la ça bazola sa opposition bazola sa pouvoir bazola sa nyoso au mona kuta information et ko banda kuta na makamba président de la République te ezobanda na makambo mususu au mona balagisi la muka mais étant que les alaki ezala kana chien kanamba ça les côté il faut pas créer les événements donc communauté donc télévision zalaki RTNC donc télévision donc il y a l'état et comme qui nango et loko moko outil moko bo ya propagande ya kanambe donc bomona donc ba porte-parole donc comment pezo ka porte-parole a bimi donc azo sala lèche bot ita zolo ba makamba solo mais ezalaki boité nyoso tourna pourquoi to koyi kondimate ba bimisi ba prisonnier état de droit tozomona ta et communauté ba poto a te tozomona quand même que donc mutu tout azako loba makambo aza nango bezo to moni ba kiti ba keti na palais du peuple pas to mona mutu so azana likambo loba a kiti na balabala bazo revendiquer ba droit na bango sans que mbila a beta film yango wana na yebsaka bino ke l'exemple vient d'ao romona ta bateau baro kota lelo ceux qui gouvernement tango esalama romona mutu mon côté aroya na makamba buzoba parce que babandoko yako yiba ko sala babuzoba parce que ba yeba ki ke na likolo kuna yemoko kanambe grand fa ko na bandeko na ye nana kopesa mutu leçon parce que yo moko zo yiba yo opexana na yiba ndengeni donc peuple congolais to yeba chance oyo to zuna mboka na biso. Donc bazo envier biso na ba pays belé africain o esalmi na mboka na biso mais biso mo congolais car neti congolais mutu ezalaka bien te congolais ayebelo ko alingité et komi nango donc makambo oto bandolo apona kanambe ezongeli nango pa ya Félix donc ezo sidérenga donc ezo affligenga en même temps donc pesanga maona passe na motema donc pour dire que congolais to lingi nini congolais to ebelo to lingité to se ressaisir o azana azali mwana mboka azali na souci na biso donc yé souci ya kanambe kokoleka ya Félix Antoine Tshisekedi te donc to sambela to pesa Félix maboko Félix azana tâche moko facilité congolais to zongela boule na biso congolais vraiment na sengi na bino patriotisme ebima bola ça parce que awangai na kolemba bino te koloba ngana yebi koloba bozomona ngana yebi koloba donc na koloba ta donc ata émission ta 3 par jour donc ça coûte jeter le samedi bozozo 2-5 minutes côté le même jour hein. Donc to tika babiloko toza ko sala parce que congolais et loko to lingi to yebite to pe sa chance na Félix Antoine Tshisekedi et comme neti na justice te ndingi ba condamnera mutu par défaut. Félix a na gouvernement te Félix a travaillé 100 jours na gouvernement ya ba médiocre wana pesi mitindo makambezo salama bon sikoyo to ko finga Félix
na makamuni to koki ko critiquer so likambo eza bien te, c'est normal. Critique est la constructive, critique est la partout. Mais to finga ye to parce que nanu azo sala musala penza na maskoki oye akoki ko loba te ke to loba ke oza faute na ye. Rien. Pourquoi boye peuple congolais? Donc yango to zali ko senga vraiment na président de la République na biso tango aussi ça ba makambo to komi calme. Déboulonnage ezaka na politique te. Déboulonnage il faut et salama na niveau nyoso tout. Boye bi to yokela na classe. Donc, na cours moto nous avons na 6e humanité commerciale, économie de développement. Pour développement, il y a mboke salama, structure mentale, il y a moutu fait ça bien. Parce que quand on a vu que surtout les ana poto ba memeli biso na kisasa. Ce que structure mentale les a bien té, mboka éco développer té. Donc, structure mentale, il y a peuple congolais, il faut ebonga, ezonga bien. Donc, pour makambu surtout qui est bien, tant makambu za bien té. Mito ba congolais abiété et Gosimbakate. Donc vraiment présent na biso 5 minutes avec ces anga des ali na simanayo ba patriote tout au bazali kolanda ngai vraiment na ba o ba benga ngai une fois de plus nazo pesa bino merci ebele na onyo surtout bo sala rapport na repesa nga courage na zala devant bino bino moko bozo comprendre que les ali facilité donc comme vraiment presque à la fin émission na biso ndeka na lobaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir sans hésiter vos observations, vos critiques. Donc comme vous en avez d'ailleurs l'habitude de faire directement sur le site ou sur notre compte YouTube. Boyebika kasoki na komi na suka na suki saka ko remercier batu ko pesa batu bambote. Nazali su ko rappeler bino une fois de plus bato na remercier ka. Bato na tangaka ba kombo ba ye baraté. Ezalaka surprise pona bango. Nazali na obligation na mutu mongo te. Donc vraiment na pesaka bango bambote na ko féliciter bango parce que en tout cas ba contribuera mingi na 5 minutes avec César Ngadi. Donc ezali donc pour ngai marque moko il y a sympathie, il y a remerciement envers bango. Na ko bandalelo na ko remercier professeur François Kaboué. Professeur François Kaboué a vraiment epataki ngai to solo la ke belé a benginga saliba analyse moko vraiment oyo et ko permettre ngana baksango na kati ya 5 minutes. Donc professeur François Kaboué en tout cas mes respects donc totikala en contact vraiment na moni penza patriotisme na opona mboka ezali vraiment ya kocha na kati ya doute na kei na kati ya montrer ipona kopesa mbote na Eli Tchala mwana mwasi wana à 5 minutes kotumbola été na 5 minutes 5 minutes à la mukaranango alala kana yango et puis expliquer kabatu makambo 5 minutes donc na kati ya montrer Eli Tchala mbote belé de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi. Na bondi na 93 donc na 9-3 na kopesa mbote na petit na ngawana donc abeti nga ma solo donc petit bando comme penza na parler na kati kini donc petit à quartier donc na pesi vraiment mbote belé parce que y 5 minutes ezakutu yaye 5 minutes ezali yaye. Donc petit nanga wana kombo ne Frank Kaninga na kati ya bondi petit nangai donc vraiment na sepela ki ndengo benga inga na ba idolo wana donc continuer kaka ndengi wana donc na zongi na base nanga vraiment base nanga ezali penza na kati ya Seine-et-Marne wana base nanga wana eza petit nangai penza petit nanga donc soka benga ka vie na ina bike petit nanga ya masolo donc petit amour patriotique ezali na ya ko sakana te petit nanga donc moi na lemba na kati ya Paris papi defla donc yeba ke vie na yo azaka ka vie na yo donc azalaka vie na yo ti à l'infini. Donc na repesa mbote donc na mesana repesa mbote te donc mes petits nanga zalaka nanga petit na lele parce que petit na timba ko sakana te a timba na masolo na epé a timba na masolo mboka donc so na moneka na ba petit nanga timba donc na repesa faut ba grand mbote na petit nanga trésor zeka donc petit nanga yo yebikaka ndé to développer en tout cas esengwato trésor zeka yebaka ata to benga na raté mais ozali petit nanga na kati ya motema. Donc nazalika kokende wana susu donc wana c'est la famille donc c'est la famille donc soki to benganika na lobaka que le bureau ne fonctionne plus. Le bureau ne fonctionne plus. Donc Stéphane Jokol bambote ya trop na 5 minutes na yebi que yo travaillera dans le silence pour na 5 minutes au tout au sala rapport na 5 minutes na yebi yango mais na lobela côté le long en profiter pour na lobela donc ba merci belé na onyo surtout au sala Stéphane Jokol mais yebaka kende tout solara le bureau ne fonctionne plus. Na kosuki ça parce que honorable yo yé ata cour constitutionnelle et koki kolongola été parce que honorable azali donc yé penza peuple lingaye azali vraiment na souci à mboka donc Ziko Mayele honorable Ziko Mayele na sugisi na yo vraiment yo azali bakoki ko déboulonner été parce que vraiment azali na patriotisme ya mboka na yo.
C'est ainsi que je mets fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Comme je dis toujours, je resterai toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, pourquoi pas vos critiques. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Batumususu bakansata on a le barawana na sala on est du comédie batumusu basekaka. Mais ali jete boye bake kanambe tokorate été a solo na mbonchu tona dikosi. Ju ja donc tu vandi tranquille na mboka na biso. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndemo Yaminga na Banda Konabino. Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo. Tolobe la santé. Bon, nga comme on a Jean-Paul Djamba, dans Naza Ndekonabino, dans Naza na poto depuis Bamboula et Belé, dans Nalongwa Kisasa, na Kolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Banda Nalongwa na ya poto, Moussa Moussou na Salakate, Naza Kaka, na Bopito. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, le thème à biso ezali pompe et un muscle. Et quand il kofi, mon thème on tient sur le kofi naie. Si koyo mon thème on a musala na ngoya nini, ko poussa, ko tindika makila propre na ba misisa minene na ba diabète eza sécrété na moko ya eteni nzoto o babengi pancréas. Pancréas ou pancréas. Yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o ba bengi insuline musala insuline eza nini eza soki olié yango ezo réguler ezo tia donc soko lié et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya sukali AVC. AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon on va expliquer bino la mukuse ezali accident oyo ekoya à tout moment eza brutal siko V etali makambo ya vaisseau ba vaisseau ezali ba artère ba veine oyo eza na cerveau et puis C cérébral etali makambo etali cerveau etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais siko ba classifier en mode 2 les amis balé. Les AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi continue quand vous avez un conseil. Quand on dit maman na bana ko lobana ngai na kitetela. Papa Dembaki de kama nyamase la dièse. Na na bakisi na pondu. Kozala nzoto malamu edeki loso. Nyama mbisi na pondu. Merci. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible de quoi Adam na Eve na kosa moninga izala mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosa mwasi na ye vérité ezalaka te yango pe moto comprendre ke mobali akosa ki yango pa kosa ka ye eloko tinaka biso mingi tokende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako ba réponse à mabe ke basi pe bazama mpe mayele moko ya mabe o abenga ba malin mayele ya mabe basi basala mpe mibali to bandi ko comprendre mayele ya mabe o basi basala kanango wana neti ebo so alobaka vérité est-ce que ba kosa ete soki azokosa nga pe na kosa soki lokuta eko mokota na amour quelque part basi nde babemaka makambo wana nga na mama Maria te moni lo mo abongo nga motema esima te pona nyonga basi msusu pe balingana bakokake soko kosi ye
andimi na so FCP vérité mon abonné kondimi basi bakosa mibali te mpona nini bango balingaki biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka. Surtout la clé boa originale, vous n'avez jamais décidé. Il y a la lore noire, la bouche de la presse congolaise. Non, c'est la mycolo, j'étais pèse loco de l'eau. Pèse loco de l'eau, on a pèse de l'eau, amour débat. Amour débat. Dans le but, pèse loco de l'eau. Nakati amour débat basi jeza ebele donc on s'accante dans boza boko lemba ngana lemba bino te po bino nde boko lemba basi je. Merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zalayo amsa les osala makitoko si je na biso elele nakati amour débat eza nini nzambe na ngai. Ifembo